Très chers internautes, partout dans le monde, bonjour. C'est moi, Brinette Liwele, connue en de mon Antuka. Naye, na ndako na bino, na partout, bon na émission oyo. Naye pa na bino, pona ndenge bolobaki, ke mon Antuka, akimi, amona na te, ape sa suite, asala boy, mwana wapi ye, mwana ngwa, aza wapi. Mais bon comprendre ndaki naza mutu, saki na pema. Parce que nous avons des problèmes. Fait dans la santé, nous avons un repos. Après, nous avons un rouya pour nous suite de makambo kaki. Ya liboso, na remercier Nzambe alola. Parce que ceux qui Nzambe a sala kité le monde n'est ça mais kité pour tout ça na volonté pe na mokano na ye. Na remercier Nzambe pour na bolingo na ye. Jésus-Christ de Nazareth ma référence. Ya mi balé na remercier Colonel Mimi parce que obozaki oloba na ye ezaki nango bongo te ke lek 30% za namba lokuta Colonel Mimi asungenga po moneki na ba problème na za mwana ipasa na mama aza na bana amisaki nisika bo mama ndi asungenga pour makambo yanga na président JB makambo lekaki bien lekana ndenge ya réparation à l'amiable ayaki to sololaki na avocat na ye pe asungaki pe po makambo lekana ndenge ya kimia avocat na ye maître Hugues Ekapulusi apesi pe merci sikazali merci pe na président JB ndenge andimaki kosala réparation à l'amiable ngana toseka na étape kaka ya papa mwana ici naza na problème na ye te donc makambo ndenge elekeli boye lekeli ndenge ya réparation à l'amiable ici la ndenge ya réparation à l'amiable ndenge pe ya kimia ezala pe na ndenge ya motema ngo mabe te esukaka na ndenge ya kimia bon na remercier communauté congolaise partout dans le monde na ndenge bokaki souci ya likambo na ngai nde bolataki yango bovandaki niete bolobaki parce que bokaki souci taki petite na bino congolaise oyo nazali na remercier bino mpo ndenge bosoutenaki ngai na remercier mpe bato bazalaki kofinga ngai oyo bayaki na bainjure lokuta koporte sur ngai amelaka drogue aza boye na remercier bino na mafinga bofinga nga parce que si bofinga nga te bato banga bacontinue kosala baémission te donc ntango bozala kofinga nga bozala kopesa mpe bacommunauté congolaise makasi mpe kanda mpo baleka basasu bavideo mosusu bosunga mpe ngai na mafinga na bino yango na remercier bino bato bofinga ngai nzambe alola pambola bino na remercier communauté congolaise lisusu nazocontinue koremercier bino parce que bosoutenaki nga makasi mama Congo merci olakisa mpe noza motema bomama osungaki nga osoutenaki nga ti suka bato tu bafingaki oyo balobaki napesi bino eloko napesi bino eloko te bokaki kaka mama parce que bokaki susi nokoli yandi napesi yo merci esika ozali ya manuela kitoko napesi yo merci en tout cas oza mama oza na bana mpenza olakisaki motema bomama envers ngai napesi yo merci ya Karine Pandora napesi yo merci esika ozali oza pena mama oza na bana okaki susi ya likambo na nga Brinette mwana ntuka na remercier bino nyonso tu bosoutenai ngai ya Brinette la sénégalaise naokaki balive ozalaki omata napesi yo merci na ndenge osoutenaki ngai parce que oyebi ngai oyebi ke makambo azalaki olobaa na batelevizio mamba lokuta mpo oyebi ngai na koli na misu nao na bon marché ya Brinette la sénégalaise ntina nde bazalaki oloba aza fazer ok na fazer te babosani ke bato bayebi bomwana na nga bazali yango bolekaki bosalaki intervention napesi yo napesi yo jambo te ya prince bakali napesi yo mpe mbote esika ozali merci mpona ndenge osoutenir nga petite sere na yo ya barumbu napesi bobu mafumbula mbote ndenge osoutenaki ngai napesi bafanatiki na nga tu mbote bana ntuka tu namonaki bavideo nde bozalaki omata na batiktok
pesi bino mpe merci nde bosoutenir ngai. Na remercie mpe noko na ngai ya mongo boketi wa yambo boketi premier bokulaka losako apesi yo merci esika ozali oza papa olaseli motema bopapa osoutenir nga mwana yo. Frère Jia Ifongi napesi yo merci mosaleli na nzambe. Frère Jia Ifongi mosali na nzambe napesi yo merci sika ozali, merci mpo na soutien na yo. Napesi bato tout merci parce que nalekaki mpo na remercier bino bato na